na comprendre te yo moko yebi tozala na problème na masumu kala esila nazoluba na ye na yebi te aza moto ekolo nini ngai aza moto abandungu toyebani biso nyonso Yandi Mosi toyebani to se respectanaka ntango yo ozo respecte masumu te omoni biso mpe tokorespecte yo te yo komona yango bien te mpo andeni barespecte nga te bongo yo respecte masumu ntango ozoloba nde ndenge wana orespecte ye te tia kwa mwana kitoki mosi soki mwana nalweka nalobi na yo jour na komona yo deja nalobi justice ayebi yango kitoki mosi yango ozoloba ngo ndenge eza na mbanda kaso kitoki mosi eza awa na kina awa eske yo osi okóma nanu na ndako ya président Masumu mpo omeko denigre so otali lupango ne eza villa yo moko na ozoloba lakisa biso na lupango na yo comme ça toyeba sikoyo yo bafingaka motu soki eloko wana oza nango awa bazofilme nga eza epa na ngai soki nakufi nakotikela bana na ngai kikuku oyo mal éduqué éducation à revoir d'abord yo moko mpona korapele ona rafraîchir yo na mémoire yo ozala na respect na elombe nyonso elombe asala mpo na yo ozongisela monnaie de singe na yo na moto azotinda yo na famille na bino nayebisi yo doke mosika soki bazotinda ye soki omeki orépondre nga to mpo osali video omeki soki oloba makambo olobi nga mpe na okendo na niveau mpo biso tozalaka na niveau ya likolo mais soki bolingi mpe tokita na niveau na bino boraisonne lokola bana mike tokita mpe na niveau na omoneke ozala bien te na bokoloba na oyo oza mokolo ke ça soit la dernière fois na bokoloba no bongo na bikaka vie puis respecter tala mpe moto ozoloba na aza moningano te mpe aza malade azomela bakisi. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci Balandi Masumu de Brende TV. Merci la confiance au Bopé Sarabiso encore une fois. Navandaki, na suba appel et belé bazo benga randeki to somo na ba image vie na yo atindité Yandi Mosi kotana na réseaux sociaux tala ba makambo oyo Yandi Mosi alobi pona président Masumu. Yango na zui téléphone natali vraiment na moni babiloko oyo Yandi Mosi alobi vraiment esalinga pasi pena ma komona ba vie oyo ya biso oyo to kontaka lokola ba vie me bango bazo ko se comporter lokola bana mikie bato biso to ko lekate to pesa bango conseil omoni ki mukolo ezalaka titre mobimba pesa ka pété mobimba muto azaka mukolo na titre pe na pété parce que makambo amoni ezana bato belé ba moni yango te mais soki komi bato ba mona makambo te ba peso oli et komi passe alors na ye na sima kolanda makambo oyo nyonso Yandi Mosi alobi pona président Masumu ke il paraît selon ye ndenge azolinga kolobela yango so bato balandi vidéo parce que na otiela bino vidéo c'est comme si président Masumu tatindi Junior Lusaulu akende ko publier ke Yandi Mosi akufi Yandi Mosi abosani ke bazaka na conflit soki na Yandi wana oyo akufi de ça kombo moko donc ezali Yandi Mosi na Kikongo oyo na babengaka soki wane donc na anglais. Alors bato tango bamoni ke Yandi wana akufi bato bazosala confusion bazokanisa ke eza Yandi Mosi siko koma Masumu ekoteli wapi bato ya théâtre na ebité soki tokoma ko avant to banda ko jouer faut ba nomema biso siko na ba telema pour batala raso tout ça normal to ndeni parce qu'à chaque fois comportement na biso nazo déplorer ngo na loba mingi na ba matanga soki ka matanga kaka tozi matanga na fait ko ta rubrique nani aliye biso moto sali banquette c'est possible tokangi mutalier tokangi makam nyonso ngai na lingina loba parce que président Masumu moya loba ezate po bino no soboyebi azali na ka ya convalescence parce que auti obela bauti ko sala ye makambo belé na nzoto alors biso kuto sambela pona ye na sala ke mission moko na mona na komeke Masumu en danger oyo pasteur abenga ngai pasteur na biso goda benga mais pourquoi tu as écrit Masumu en danger
Alors, pendant que Yandi Mosi a zokolo makambo a zoba pona Junior, président Masumu azaki hospitalisé. Et puis tant que l'ingolo makambo, faut tant que mon aza camarade na yote, aza mukolo na yote, tant que robimisango, batu ba yoka ngo ba komono ndenge nini. Et puis azali président ya ANTPC. Aza na batu combien na sima na yo, eza que so ba meko telema, o reçoit problème. Toye bani biso nyonso Yandi Mosi toye bani to se respecter naka. Tango yo zo respecter Masumu te, o moni biso pe to respecter o te yo mona ngo bien te po andeni ba respecter ngate. Bongo yo respecter Masumu. Tango zo ba nende ngwana. O respecter te ba publier ko banda kalo kufa ko bosani yo ba publier ko banda kala pona biso ko to yebi ko to kufa de mutu matuna ndeni Yandi Mosi ba kunde wapi. Ngabiti asali o asali ngabiti yo moko pe o sala ba publication o misala ke okufi e mo lamuki yo moko. Alors nga vraiment na sepelité na comportement oyo sali ya kokotisa président Masumu mukolo azali président na biso na babuzoba oyo ya ba publication na esali nga bien te. Et puis ozotanga kombo ya Junior comme si Junior azali loko pamba azali acteur moko ya simandako to yetala to pesa na ba respect kokende liboso eza kokoma te mwana moke abetaka mbonda bakolo pe babinaka. Pour l'instant Junior Lusaola est un grand artiste na ebisa yo kendaka ba voyage ba fruit d'ici même so kendaka pona compte gouvernement batindi malade Junior kendaka pona ba tournage ndeto ba kilelo do Junior aza kilelo donc so to tia na musique kilelo yo za lokola raja kula Junior aza lokola na kota enani aza lokola héritier boza ndenge moko te oza vie oza icône to respecter en tant que icône mais na kilelo ba icône bazalaka te na kilelo na makambo to salelo icône azo respect en tant que grand o asala nzela pourtant ba Maradona bazaki ba Messi pe bazalaki même Messi azaki na respect na Maradona parce que ça vie o asala Maradona pas na respect na Messi pour ça mutu azo briller kilelo. Alors ozoko lobakeo Masumu avant d'arana kitoki mosa ngosolo bango ndeza na mbanda kaso kitoki mosa ça awa na kina awa kitoki mosa ça et puis hôpital à munene soko yebaka te hôpital à munene eza ya sana. Est-ce que yo oso komana nuna ndako ya président Masumu po o meko dénigrer so hotel lupango neza villa et kokani na ba so to bito comprendre ba comédien na ebité so ke kokani na ba comédien combien yo moko na zolo ba l'accepte son lupango na yo comme ça to ye parce que yo zo finga ba finga na mutso ke loko na ozana ngo pe ozana ngo ya bien ndoko finga mutu yo so critiquer Kitoki Mosi on dirait ça na ba Congo siko yo za na Kisasa ozana ka place nini. En tout cas ngai na sepelité na acte oyo yo sali na vidéo o sali na ba propose so teni ba kambo lobby kosala ngo susté soko meki ko bandela ngo lisuka ndenga asali vidéo soko meki ko répondre nga to po sali vidéo o meki soko ba makambo lobby nga pe na okeno na niveau biso to saka na niveau likolo mais soki bolingi pe to kita na niveau na bino bo raisonner lokola bana mike to kita pe na niveau no mona ke osala bien te na bokolo bana o za mukolo que ça soit la dernière fois na bokolo bana bongo na bika ke vie bi respecter tala pe muto zolo bana za muninga no te pi aza malade azobela azomela bakisi aza na temps ko loba ke yo kufite aza na esale nini bandinga na yo génération na baza na poto ba kokodia nzombo ba papa lo ba kimbati yo d'abord yo moko pona ko rappeler na rafraîchir na mémoire yo za na respect na elombe nyonso elombe asala pona yo osongi c'est les monnaies de singe oyebi yango très bien osomona elombe leki na TV pa lo ba bio yo sala ba makambo sala pona elombe toyebani to za na respecter mokolo biso pe to ko respecter. En tout cas je suis désolé yako ya babiloko nyonso na yoki bato balandi yango te babakekande kita yo pe osimisaka makambo ka kokotela président Masumu alobaki nini yango tota la vidéo après tosongi ndenge kaka ozoko apprendre nga ndenge pe babengi ngai babengi Kongo ndenge na monde boy ezala wapi soki bayoki yandi bakiyebaka ngai kompe mutu oyo azala maladi bazala inga yango moni bapublie olobi non yandi mosi akufi entre temps eza mabe mutu apublie yango bayebisi nga pe balobi eza Junior atravaillaka soki na président Masumu na comprendre te yo moko oyebi tozala na problème na Masumu kala esila nazoluba na ye
ye na yebi te aza moto ekolo nini ngai aza moto bandundu biso bandundu ngai aza moto masimanimba masimanimba po boya na kina awa ekosengaka motuka te kana makolo bato bakangi bafufu na bango babandoya alors junior soki délégation ya bandundu bandoya ke yandi mosa kufi yo moko soki bandeko bayawa il faut lesa bango il faut boluka place ya kolalisa bango yo kozwa charge na bango yango moni ministre ya justice vraiment mes excuses ozokanga ka bakuluna na bato mosusu akokanga oyo bacomédien oyo baparveni bajunior na lobi junior tokende motika nayebi te soki nazala na niongo na yo yaka na peta yo epui ata nakufi awa bazofilme nga eza epa na ngai soki nakufi nakotikela bana na nga kikuku oyo tia kwa mwana kitoki mosi soki mwana nalweka nalobi na yo jour nakomona yo deja nalobi justice ayebi yango soki nasali yo mabe jour nakokanga yo na maboko boye moto aboye akotiela mpe poison mal éduqué éducation à revoir na yo na moto azotinda yo na famille na bino nayebisi yo donc mosika soki bazotinda ye etali ye soki mpe na volonté na ye etali ye mais yandi mosi restera toujours yandi mosi normalement na rendez-vous na docteur fona kende nazozela kaka soki kaka ministre ya finance asigné na keya ta lobi na kenanga bafana nga nyonso bayebi ke eza na basource nga lelo soki na kufi en tout cas monde entier kolobela ngo eza bajunior wana te bavo rien baparveni baye kobima waya kopublie nga et puis mbala suka bosana kombo na ngai na moto atindi yo na yo moko na kebisi bino keba nana bafamille nalinga koloba batu te bakombo nana batu minene to bana mokili mobimba na kanisi bolandi ba propos oyo yandi mosa tenir ata bino moko bomoni ba image ya président Masumu ndenga zaki opéré azaki malade ale mutu azobimaka na TV pona koloba junior ndeka na loba makamba Dakumuda petit frère Dakumuda bimiono fabrikas muta publié ki Dakumuda kufi yango esale mutema pasi ya kufi ezalaka te ça n'a pas de sens yandi mosi yo moko za reconnaissante yo moko za ingrat par rapport à président Elombe. Président Elombe a sala yo. Pour ceux qui l'ont dit, Yandi Mosi, c'est grâce à président Elombe. Yem ta mimi na théâtre, yem ta mimi na TV, mais o yebi makambo sala kaye. Bisiko kenda koroba mabe pona ye, bisiko bosaka ko kende makambo nyoso tous les complots sala pona ye ayoka ngona matoi na ye. Maintenant no ka été pour ça na éducation. Ako sa bloka ndinga soki omona ki mabe. Osa numéro président Masumu te. Respect ça te faut bien allo papa. Tala na yoki bona ko non za bongote. Mais yomba moke les yana ba via TikTok théâtre pe na mono sala ngo susto comme yo poko muta TikTok comme Maria Ntumba okomi Muzeki Ndingu okomi Manike yandi mosi TikTok oyo poko tsokote ona ndenga mabe dernièrement a auto manquer mo wei auto manquer Jani mo wei okomi ko sala babilo mo boye ba insanité yango na tuna ozana bana te penza ba pesa ko tolite pena makambu yo moni o yekoli théâtre na école mo ya bato français na bato bien ya respect moko moko sa ni o yekoli na ba théâtre mo ya simandako osoko honorer bato balakisa ki o théâtre te yo sa théâtre français même na mola esika ça pas regretter parce que azomona vraiment que muto c'est comme si un majuscule en peut to tsaka e babiloko bien na mututa en tout cas avec beaucoup de respect soko lingo kota TikTok kota ngona ndenga bien kota ngona ndenga bien na ndenga ba insanité ça TikTok ko sala ke simba te biloko sala ke ça ba insanité ko ba mamba sanité auto manquer mo wei auto manquer Jani awa to sepela ki na ngote bato balobela ki yo oya ko zonga giga. Alors pour le président Masumu na biso tika azana bato ebele bala sima na ye nga mutu na ye koloba po nga naza wazalendo nga mna yaka liboso soko yoki te FARDC baroya bashika ta baroya mitali yo ape na bato mituma be kolaka koka ndenge yo sala na bato mituma be et puis mwana bato junior kotanga suko mwana bato ta sana makamna ko sala obebisa CV na epamba. Merci Banakin bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pona mama.
à célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire en soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïde banini tout ça bilialia bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango bapese biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te ato za problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham...